Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de réussite. Alina Kanabundela Kailo, Kola bébé et moi. Et qu'il a monnaie d'un pesa qui n'a pas soyé parce que nous autres n'ayez pété le colana malema. Kolina naya diama, Gisèle Oumba. Kolina la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour, bonsoir, balandino surtout à Diamant Noir TV, na kati na biso tozali lelo kosolo la maimatali mboka na biso toujours tokolobe makambo ebele. Merci pour la fidélité, patience, toujours bozaka nango wana tozali na sima ya caméra et dino image panza sangwa Congo fungolela biso ba image po tozo ba invité na biso pe bato nyonso bozolanda biso toza na Willy Kunda tozali na yemoko vraiment landa émission na bokebi nyonso tout tango tozoloba Joël Photo Mbetenge fanda olanda émission oyoka nini tokosola na pourquoi na lelo et dino image ba image pardon toza na pepe mokonzi Waiza. Bonjour. Bonjour maman Diamant Noir Mekolebele, ça fait presque, pas presque, mais ça fait déjà plus d'un an depuis tout ça les émissions. To bungana. Ouais, bah mais exemple, tout ça. Donc classe elle est bien. Très bien. C'est na silisi mais on a continué maintenant on s'est spécialisé dans la cybersécurité. Ma canson les années qui nous ko la piste de drone. Ah, c'est parfait alors. On a continué un peu la cybersécurité. Ah ben bravo, félicitations. Merci. En tout cas, tous un prophète Abi Père au petit côté à ta marmure sur le biwan est allié. Bonjour prophète. Prophète kokangi abiso longité ko bangi sabiso. Madame Umba, tina kangi longité. Naza vraiment posé. J'ai de Moussiana. Et tête. C'est au monde nakaka. Donc Waiza bangi so déjà ou pas? Peuple mon compte. Oui. Non. Na petite chose mais ngati. Ah, étant monsieur mta banga alors. Oui. Ok, tozana bino mibale longo lelo tozana maye ya kosola et belé surtout ba congolais au bavandi de partout bazolanda bino balinga yoka vraiment information ni bo pesa bango po tozana mamba le bébélé. Mais avant que to banda to pesa bino une minute bo pesa ba congolais ya motu ya o bazolanda bino mikole belé to kutanité na Diamant Noir TV lelo to na Paris to bandi pa ya prophète Gédéon ba congolais bazoyoka okolo bana bango nini. Bon, bah congolais bah continuer koyoka émission ngoyo na sir ba réponse ya biso ba question za yo ba réponse ya biso to linga toujours rappeler que uzala nani po to bika prophète ya nzambe po to balingala to za ba congolais naza vraiment musala nzambe donc moko ya basala nzambe naza congolais donc 100% moitié 100% pena des pères et des mères bandi marama avant tout dit ça na PCP ndeko Waiza peuple moko co-débatteur na mbote mingi donc na mo makambo ça bien wana po lembisa déjà peuple mokondi Waiza moi baloba moko na ba congolais bazoyoka yo voilà mbote bala nyonso Diamant Noir oui na mutaro zali ba ko la ngamba na liboso c'est Waiza Mbango nazali congolais 100% Congo comme nous Mbango ouais nous pas Kimbango na Pimbango. Ok. Parce que Kimbangu, ils allaient science mobile. La science, il y a Maman Mokili, c'est ça qu'on appelle Kimbangu. Donc, on l'appelle Mbangu. Voilà. Moussingo Moulenfou. Voilà. Moi, je suis allé sur le Bakor, on a partager ensemble dans Nandeko Gédéon pour sur les allées Makambo. Il y a un mot cannabis, puis surtout, actualité, ils ont les cannabis sur la Mokili. Moi, je suis allé sur Balandi. Merci. Balandino surtout bambote na bino ndenge kaka ndeko Waiza lobi na biso et puis ndenge ayebisi bino bango mo bayebisi bino déjà koto tozali na Waiza mobundeli ya mboka Diamant Noir ayebisa bino azali
parmi les combattants, les résistants, qui ont pour la libération de la RDC, tous un prophète Gédéon, Aïbisibino Yemoko, Azali Mosali Nanzambe, parmi les bateaux bazoté Abiso, Maloba, et puis ils ont bundé la mboka aussi côté à Basali Nanzambe. Nde Torosola et Longona Bango, na situation où ils allaient kotala surtout mboka nabiso, et puis la spiritualité aussi, Tokozangate, Kokota Nango, pour les questions. Oyo ezo préoccupé peuple congolais surtout partout ici Kavandi. Tokopesa bino 4 minutes tobani na motuna na biso ya liboso vraiment tokotuna likambo oyo biso surtout tomoni après ezali rencontre ya Félix Tshisekedi na Paul Kagame bauti na Angola biso nyonso to landi. Kasi likambo yango na kuna gouvernement ya RDC ba informé biso ke il y a eu un accord où on va signer et cesser les faits. Pour bana mutuna na pas ya ndeko waiza mais prophète oyo kangomba la moko ce qui a silisi aux Maloba. Wana RDC mbaye bisibiso. Mais na côté ya Rwanda balobi ba accord mon côté ezalaki signé kuna na Angola. Motuna ezali. Est-ce que lelo ezali diplomatie ya RDC mutu ezali ko favoriser Paul Kagame? To ezali Paul Kagame yemoko nde azali ko attaquer peuple congolais to yemoko Paul Kagame nde mutu azako s'imposer na ezali RDC. Merci pour la motuna yo mama Diamanoir. Bref, situation il y a M23 na Congo, la première des chefs photo moto loba. Le problème d'abord c'est lui-même Félix. Yemoko Félix. Pourquoi Tobi Yemoko Félix? Je pense que les documents oyo M23 a réclamé l'accord oyo Félix a signé en 2019 tant bazalaki na Kinshasa a logé ki bango na 4 à Kinshasa na Pullman je crois hôtel oyo a signé na bango na accord et lelo Félix a ko respecter o ba yokana comme d'habitude ndenge à respecter Kanaïlo comme mon accord mon côté. Ndé on a une revendication de ça mais encore il faut tout expliquer batouké M23 tant tourne ba M23 et ça c'est comme si tout ça comme masquer aux ali la réalité bien vérité ça na quatre ce n'est pas M23 parle pas parce que tant tomber dans M23 tout le monde c'est comme si ce sont des Congolais au baza côté mais là-bas Congolais mususu non c'est les Rwanda c'est ça les mots les Rwanda. Donc, au lieu de M23, il faut que les Rwanda, parce que M23, ils allaient juste style. Mais Kagame Boya qui ont toujours qui aiment d'assimaïba. Il y a M23, tu es toujours comme pourquoi ils ont écouté na bangonyo sur tout ce qui ils a été. C'est tout à fait normal Kagame jamais accepté qu'ils allaient y aider M23. Bango Kagame azo qui ne connaît soit disant que Baza Kolba qui yende azali ko appuyer ko soutenir M23. Oui. Non. Paul Kagame azali ko soutenir M23 Paul Kagame yemokonde M23 yende M23 mais balati siango casquette ya comme quoi que ba congolais moko bazo telemela ba congolais mususu non ezali makambo oyoyo il faut que Félix a respecté makambo na bango bayokanaki et te rappelle que le Congo fonctionne sous l'accord ya Limera. Ce n'est pas la constitution qui est en place qui ya ngonde muteta musakamboka wana. Et banane au basinaka encore les Limera na tabazaki na Nigeria c'était banane zaki ba oyo ba remote chibanda bazalaka ba kendaka na ba politicien congolais belé bazalaka mukolango. Donc il faut que baba respecter ba corps ya Limera oyo c'est d'abord qu'il faut qu'on paie sa nationalité collective na ba touti o ba vana na Congo et puis qu'on céder au moins 300 km ya RDC. C'est l'une des clauses, mais dans la 4 c'est encore il y a les miracles. Et Félix Tangaya qui avant va nommer, parce qu'il a été nommé, avant va nommer, parce que dossier. Ah, on a eu un lobby. Même maman Boti, maman Martha, il dit que moi, on a nommé, tout le monde le sait. Ok. Donc, Tangaya qui a mis ça, Mathieu Lakaye Nyon, on a mis ça, Baïb Sakaye, ceux qui ont dit, comme à Bokondi, est-ce que vous allez prêts à accepter Oyo? Et beaucoup remarqué que ça va beaucoup comprendre M23 des Outawapi. Félix, tant que la Belgique a vu si non, Congolais. Or, on a Londres. Oui, à Londres, je crois. Or, on a l'histoire que les Badamouleng, jamais qu'on a la tribu comme dans Badamouleng.
Et d'ailleurs, la communauté, ok, communauté, nous avons des tribus et des clans. Donc, à partir de là, maintenant, pour faire respecter le corps Rwanda, il y a les maires, Félix qui nous mettent en place. Nous avons respecté. La pression, M23, tout. Mais aussi, il y a aussi une autre nuance. Nalina se contredire, mais tout est possible dans la politique. Bande kobaza la prudent et qui peut causer là la mettre en conditionnel et qui peut causer la bagé oyo Félix nakagam bazo sala pona ko légitimer pona ko matisa ba côté ya Félix ça dit tambo pona élection pona ba élection oyo bango ba sala na occupation tambo mona guerre matière que Félix a frappé bango Akimisi Bango, maintenant je vais merci Félix. Akimisi M23. Donc Totika continue. Totika est au Moni Kazali a promis qu'il y a ça grâce à Félix, Guerre Wanesili, continue Salini et Mati. Donc les Congolais sont quand même vigilants dans le Rwanda. Ils allaient vraiment le faut tout faire la musique. Merci Nayo. Tozongi nango likambo pa ya prophète Gédéon peuple congolais azolanda na même question to tuni lelo est-ce que diplomatie ya Félix Tshisekedi mtezo favoriser pour les M23 et Paul Kagame to eza Paul Kagame yemo ko aza ko s'imposer na oza RDC malobe pa na yo Congola zoyo. Donc madame Mumba déjà il faut to luka peuple congolais déjà il faut ayeba eloko moko et tozomona sona bina zonga mwa sima tozomona na période ya papa ya Joseph Kabila Laurent Désiré Kabila tangwa banda qui déjà ba manigance ne po akota na Zaïre wana tozalaki na AFDEL donc les lots tozolo bela M23 puisque il y a les autres ndenge ndeko waisa otoloba alors que non ba tobako kanisa lokola kino ba congolais na ba congolais bazobunda or ce ne sont pas des congolais ce sont des rwandais ba pesika ka kombo ya groupe na bango ndenge Laura Désira pesa ki kombo ya groupe na AFDEL ndenge Kagame pas pesi maintenant kombo ya groupe na M23 ça n'a rien à voir na ba congolais puisque soki ezalaki groupe ya ba congolais tonyato mona congolais moko en tant que leader mais maintenant pendant tant union sto tozomona ya trouble les kana kuna c'est comme une négociation mutwazo ya ko négocier eza Kagame ouais Kagame mutazo pesa ba rendez-vous et Kagame mutazo zo parole azo loba na situation M23 donc aza lokola chef ya bande ya M23 mais masqué wana il faut vraiment tout le catoyer ba mo très bien M23 ça ba congolais non parti moka ba congolais peut-être baza d'accord té na gouvernement actuel non M23 ce sont des rwandais Rwandais donc mais maintenant ba bimisi bango lokola keno ba congolais mais ce qui est qui groupe ya ba congolais to ngato mona leader na bango un congolais abimi wana ta keno nga responsable ya M23 lokola responsable to chef ya banda zo bimate mutazo ya ko sala ba négociation eza Kagame donc directement to comprendre que non M23 responsable nango eza Kagame mais sona ko compléter na likambo ndeko waiza utolobawa ya banyamulenge ndenge Félix alobaka keno banyamulenge baza ba alobaka mabe. Il faut d'abord, avant qu'on bima na télé, qu'on paye ça, info moko, il faut qu'on vérifie. Mais il y a une présidente. Non, au cause de la présidente. Mais maintenant, ce qui entourage nous a dit. Ok. Ce qui entourage nous a dit. Tout ça, mais maintenant, Sikoyo, il fallait à se renseigner très bien. Banyamulenge bazwaka nationalité zaïrois. Et pas à Mobutu. Banyamulenge batikala jamais kozala ba congolais. Tant Mobutu akei donc il faut ba keno ba o bazwaka nationalité ba zaïrois donc nationalité la bango pe sukeli wana. Quand on parle de congolais to lo baka ba congolais oyoyo donc il y a racine.
papa na mama bakoko ya bakoko me banyamulenge bakoko na bango baza bakongolais te bazwaka juste opportunité wana na période ya Mobutu puisque Mobutu pe imposaka ye na occidentaux Mobutu eza imposition occidentaux madame Mumba il faut toloba makambo clair biso tozoyo konga na kati maloba te tozokene tozoyo lelo tant tolobe la guerre oyo la première des choses il faut que nous ba congolais ba yeba na sima ya guerre oyo na naza na sima il y a la grande puissance au bassin na sima oui tout le monde lelo tant tolobe la makambo ya guerre oyo il faut to yeba que non banani baza vraiment na sima ya guerre oyo Potokolo ba Rwanda is a pays moko tokolo ba ekokani même pas na province Équateur na munene Rwanda c'est lokuma muke pour lelo vraiment soto bito siliki bana mibale non to ba pesa biso ba arme ata to s'entraîner te to kota kuna Rwanda kelala na minute otanga merci professeur qui na rejeté oui donc yango ezelo komoko peuple congolais faut comprendre que notamment to lobela makambo est madame Mumba makambe bele bo mami na sima spiritualité za na sima occidentaux baza na sima donc États-Unis za na sima wana mais ba bimisel biso kaka eloko ya mais États-Unis za na sima mais to moni ndita lelo azokendo babenga ndita ambassadeur ya États-Unis lelo to moni ba changer mususu ba changer yozo kanza kiroya na eloko malamu par rapport à Azalaki madame Mumba il faut yeba déjà que non est tant to lobela est wana so mona wana ça fait partir na terre moko oyoyo ils ont participé na technologie à monde à mobimba développement ya technologie à monde à mobimba donc jamais ba kotika secteur wana et fanda calme pour so batiki secteur wana fanda calme alors développement na technologie ko avancer ndengeni bazana besoin te ba futa peuple congolais pour ba récupérer ba matière première il faut toujours ba récupérer ngo na sima ya ba guerre wana merci na prophète ozali kamba batisa avant que toi avancer oui nanga qui peut-être na mec un peu pour porter moi une petite correction na makam prophète autoloba parce que diamant balanda mo kilimumba bana biso balanda izali faut ko yeba ko ma histoire nengezali prophète arbique nenge moko musée azalaki esa ki afidèle ne mouvement c'est comme afidèle oui. Donc on a rappelé que Afidèle n'a jamais été à musée. Afidèle les a qui toujours mouvement ya Paul Kagame. Oh mais yim ta côté na bango. Non. Yim ta yaki na bango. Musée bakendaka kozwaye kozwa. Neng bazwa ki bazwa ka yose yaki na nkombo ya kunani mutale place wana wa muza na place ki comme on a bossani na si bato bakomata ba komela voilà ba komela biso na se commenter wa mbale ba bisa ba kozwa et pas ya ba rwandais soko landi James Kabaré baza ko expliquer ndenge bakenda kozwa musée yé mutakena ko présenter d'abord musée et pas ya Museveni après Museveni mais pas Kagame. Oui, donc pour faire comment ça que même Kagame na place wana c'est Museveni mutatsaye wana. Oui. On se basait Batuti. Donc Afidèle n'a jamais été un musée. Afidèle les a dit toujours à Paul Kagame. Officiellement tout. Okay. Non. Excusez-moi si ça s'il te plaît. Et ça qui mouvement il y a Paul Kagame toujours ben pour na couper ça mo façon moya malamu bala c'est que ba congolais ba zaïrois à l'époque ba siliki ba zui un zaïrois marionnette ba tient na liboso na kombo ya musée comme ça bino ba zaïrois ta bozo mona zo que non un zaïrois azo telemela Mobutu to soutenir parce que azali mwana mboka ezali kaka afdel échanger ba combo ebele dessus ba combo no so lelo et okoma na combo ya M23 et là on sort autour ba ma nationalité zaïroise ba pesa ka bango collectif oui Mobutu pesa la nationalité wana mais il faut qu'on rappelle dans notre histoire ezali que je crois en 1982 que cette nationalité a été retirée aussi oui. Nationalité a retirée et ne bazana bazala qui nani nationalité ba yebisa ki bango o ya linga senga nationalité il faut senga nationalité individuelle place moko te na monde ba pesa ka peuple moko bo nationalité collective même si tu vas en France awa jamais ba pesa ba nationalité ba sangi si bino nyo sa bino nationalité française te muta sala ka demande na ye individuellement
au respecter ma condition yamboka nyonso après ceux qui va monter que osa ko remplir ma condition bango ba ko apprécier ya ko pesa yo ou pas. La nationalité n'a jamais été donnée collectivement. Donc des choses où on a qui c'est n'apporté effectivement dans makambo. Oh prophète aussi koloba na moni azobongisa pa loba. Oui to pese mal. Oui madame Mumba lelo to lobelo côté pour tout ça ba ndeko ba na biso plaisir. Mais to communiquer loko is vrai. Bazolanda bino ba olanda. Na ndi ndenge ndeko wa izalobi. M23 ezeli loko mosusu. Afdel ezaki loko mosusu. Afdel ezalaki soutenir par ba Rwandais selon Bakor. Ndenge Laura donc makambo Bakor ebandaka la makambo. OK. Selon Bakor ndenge Laura Désira sinaki na bango. Preuve anetango ba ye azui pouvoir. Abalukeli bango anile Bakor ba yokanaki. Yango mema shit na ye. Batali ndenge nini bu mutoto yokanaki boye a changer na boye mais soki ezaki kino afdel ezaki ya Kagame mais awe bakino na za dans le danger mais or ya yebi kino batona ba soutenir kinga parce que ça c'est là bakor kasi on n'a pas fait parce que c'est un danger akufa ki puisque a teli baye pas occidentaux a teli pe Rwanda libaya donc batali mino muto yo bakor nyonso to yokanaki na ye a commis à détourner ma corps nyonso yango ne memaki na shit alors tant ba proposer moi na yewana moi na ndimi maintenant ba corps moi na nani enfant adoptif azaka moi na nani Kabila Joseph Kabila je te le conseille ouais tant bu allez moi na ye a koti na libonga ba yebisi mono tala isa beza papa kataki ba corps mais maintenant so yo lingi to soutenir yo alors moi na zone si bakor wana na place donc yango moni bu donc yango bakor ngo continuer ti na azwaki batan à 8 ans na ya osala 18 ans mais maintenant bu aza président masqué pour placer mutu na ye wana lokola tout le baka lokola représentant na ye ndenani Félix ko ba tseli kam tona avancer na toutes les questions monsieur Opono teli muno bat ba olanda bino bat olanda biso ba yebi makamna lobi ona lobi to kona ko ngati to tourner na le camp oyo te mais faut pas comprendre eloko nini message non en fait surtout commencer on est d'accord na oyo pour ça d'accord te même ba la so yebi surtout commencer la débat te mais balika na classe bon oui mais justement surtout commencer la débat c'est comme si tu zala rater na mokili et puis comme tu l'as dit Moutounio ça zolanda biso o elanda histoire ya Congo très bien oui ça OK M23 yangwana kaka Afdel yangwana kaka chanzaka ba kombo ezwaka ba forme chanzaka ba kombo ba commandant Afdel ezaki na Makenga qui est Makenga mtala chef ba rebelle ba M23 ba ezaki ba Bosco Tangana qui est Bosco Tangana oh azana CP azalaki général na Congo maintenant ba kesa na kuna le Kaza Rwandais na CP avec no yazana Rwandais donc c'est M23 ezali toujours ba mouvement so mo le mawana o le se yawa ba rebelle nyo tout wana mona wana ezana ngo toujours et Afdel déguisé déformé ba changer ba c'est comme ba phare DC ba ibima moyen so tout wana mais tout ba bien au moins plus de 400 500 officiers ya na kati armée wana bazali ba Rwandais. Et d'ailleurs pourquoi n'être sauté sur la mais d'ailleurs on a vu que non mutu mota qui nous soutient ba phare DC mais bazo ça musala tout monde ba uti bunda c'est ko bazui quand même quelqu'un bazui ou quelqu'un voilà Bunagana bazui yango na noté mais bazui déjà quelques villes to vidéo ezawana to koyi kotia ko bande ko ba mona yango kotinda bato ba soutenir phare DC za kotinda ba soutenir armée rwandaise c'est l'armée rwandaise OK même oh non pourquoi botiki embargo ana besoin soutenir bato si ka payer un tel boyi ba l'embargo mais moi je suis pour et dans ce pays oh ba boyi ba l'embargo ana ya Congo parce que sur l'embargo en fait RDC so asomi minduki ndeko waiza mboka na biso bato ba olanda yo etango zoloba en fait olanda ba l'embargo te biso na facilité ba continuer ko ma biso je m'explique oui ceux qui sont minduki comme prophète ceux qui sont minduki comme na Congo banamba ya minduki wana banamba zali ba charger ya ba dépôt wana banamba zali ba responsable ba armée banano ba dirigeable ko toi ce sont des Rwandais ministre
Ministre intérieur, il a dit déjà. Non, ministre de défense, tout. Il y a défense, il y a défense, oui. Les généraux, on a chef d'opération Obed, c'est qui c'est rwandais. Tout le monde va dire que Obed c'est un rwandais. Donc ce baillet, Rosala toujours pour la banque. Mais si vous avez un koya, n'engagez beaucoup tango fort, alors que mindu kazo teke lango bango, n'engagez mo soko su yango, bakozango bakotinda ngo ekena ona nga Rwanda. OK, merci. Donc on a biso lelo, kosoma mindu pour na FARDC, la kosombela ko armée Rwanda. Prophète Gédéon. Ça allait pour la guerre vanessa. Solution zali donc tozonga et le retozo luka pepe kongola zo luka mingi yangwana prophète Gédéon malobe pas na yo avant toi avancer pour na koleka na question na faire des César rwandais les a kokota confusion na mito ba congolais puisque tozomona quand même bande ko na biso non bande ko na biso batiki ba famille na bango ozomona que non les congolais 100% père et mère à longue pour que ko bunda kuna mais si c'était bango pe so faire des César qui ba rwandais ndeme basi bazi ba comité ba boté biso ba province donc je disais tantôt il faut expliquer ba tout danger aux alakati ya armée na biso Jeannette Kanambe que vous appelez habituellement Jeannette Kabila au moins qui n'a se trompé azana kati ya commission azaki tout à l'heure na kati ya assemblée na commission de défense mutala chapeautant aux alliés Jeannette Kanambe. C'est-à-dire quoi? Ce qui Congo lingi et sa décision est attaquée et ça la guerre dans Mboka Mobi et ça l'opération militaire Moko Boye. Oui. Il faut que ait passé na la commission de défense na parlement et na la commission de défense nous chapeautant une rwandaise. Ça c'est de 1. Oui. De 2. Bolingi pas que le soutenir armée au moment où serveur téléphonique y a Congo ça na Rwanda. Nazali informaticien na makambo nga na maîtriser. Et quand on parle de serveur, bah y serveur et zanini o ba informaticien to ko tango la été comme le voilà makambo informatique. Oui. Mais au moment où serveur informé, la téléconnaissance na rata Rwanda. Armée na biso zali infiltré. Ya on a tuna ki awa Mamadou ndala kufa pona nini. Na kata Congo on a ceux qui un vrai Congolais à Télémi. Abandi ko attaquer Rwanda. Bakobomai neba boma Mamadou Ndala neba boma nani général Yambunza général Mbunza Mabe. Ça dit tous les vrais Congolais bazotel sur le même côté mana solo comme ça pena que guerre venait solo to yo ka ba bazolo ba non to attaquer to ka message mo ka utina Kinshasa on to reculer to ça la repli donc ba wa Kinshasa mutu bazo pekisa bango parce que nous sommes infiltré. Si on a mieux sur la Félix Tshisekedi Aza Pinakati, on entend le mais dans le Bible, donc ça Félix. Ce qui n'a un simple Congolais n'a yébiamo. À combien plus forte raison Moutazo jouer rôle à président ou à le premier le plus informé à République à s'en informer à Yébangote. À Yébiamo très bien. Et avant comment bah nommé voilà. Avant nommé bah c'est là quel dossier n'y on a mis ça. Donc il avait accepté. Il avait accepté parce qu'il est équipé de permettez-moi les mots. Parce qu'il est équipé, il y a la Nakimbongo. Mais le peuple a Zokufa. Mais voilà, Fotovanda, merci. Voilà, merci Nayo Isaïe Pelungol Basuna, Tuna Motuna Oyelelo, peuple congolais, Azali, vraiment, Kota la Bino de partout, aux ans, Makambe Bela Kosola. Surtout les Cambo et les qui, après le 30 juin 2022, Likambu, il y a concert, il y a Wenge Musique à Babetaki le 30 juin et presque tout le monde, tout peuple congolais, na diaspora, Baboyaki Likambu. Mais question Zali, pourquoi tu bandi yango côté ya Moussaï Nanzambe parce que Moussaï Nanzambe bazolanda de partout bazoyo kamotuna oyo. Mais pourquoi boté melaki pour presque diaspora mobimba. Pourquoi boté melaki pour les producteurs té mais lelo peuple congolais surtout la diaspora bazoté melaka ko ezali bango ba musicien. Tu retournes aux questions. Madame Momba, on est déjà après oui, dans le kotaka na makambo itali musique moderne Bible solba na Matthieu chapitre 8 verset 22 que laisser les morts enterrer leurs morts. Donc sona ko limbo la ngwe sala ko la kenon tika bato wana mokili donc ba boma na bango
quand on parle batika bakufi batamuki kasi batamuki bato ba binzambete baza considéré comme ba mort. Pourquoi? Puisque bazo vivre na ignorance. Mais maintenant tant on solo na ko répondre na makambo yo pour tout le monde que non na kesa l'état quelque chose est bimaki. Ouais. Pour IGF quelque chose est bimaki, mais maintenant bah comment réclamer que non ba payer ça compte na mbongo et bimaki. Pour ça mbongo belé déjà. Mais maintenant on nga na encore répondre boy. Na lobi Congo isa ko kufa na ba domaine nyonso. Puisque sans projet il y a 100 jours. D'abord avant de débloquer mbongo, il faut boya ko présenter projet. Avant que ça le développement ya mbongo oyoyo et les obima na caisse à l'état, il faut projet wana à la présenter. Mais maintenant ce qui projet déjà et projet à présenter na table na bango ba kamati ba sali ba débloquer mbongo. Mais maintenant on a que non sans l'inverse. Bah après événement concert c'est bêti mais maintenant besoin ya koloba na batu que non boya ko pesa compte rendu ya mbongo bimaki wana. Ah wana soulever le mot malam donc c'est que erreur eza place wana. Erreur eza place wana. Et le quoi c'est là que ça la malibosé ça la mité bobimisi mbongo débloquer mbongo. Mais maintenant après concert bozo benga maintenant boya to fanda bo pesa compte rendu ya mbongo bimaki. Donc RDC Congo ezo kende na sens inverse. Sikoyo. Donc faut eza oui faut eza gouvernement. Faut eza ni ya wenge, faut eza ya gouvernement. Gouvernement wenge basali musala na bango ba senga ki bango. Mais musicien za lokola mwasi ndumba madame Mumba. Soko bengi le bibinawa. Quel que soit le président il est là. Au moins d'autres faut moins que notre diaspora connaît comme musique. Pourquoi? Puisque musique ils ont là lisa peuple congolais. Mais normalement, la voix principale, la voix normale, les musiciens, Atasoka Yembelio Fati, Atasoka Yembelio Nani, parce que Baza Lokola, Baza considéré Lokola Bachandumba, Balia Kanango. Yo zana politique, yé mutakoti na politique ité. Alors, ce qu'on bengie, les peuple mokonza zaboye, ce qui a bengie le bibo, et nazo pesa, mbongo na ngaya ngoyo, entela ayembangai. Et ça te pas à combattre. Donc soit disant wera sogina ya boya mbongo na e na so mbongo note yeza métier na musala ni angwana alesa ka basi alesa mwasi na ina bana na ina mbongo wana vraiment bandeko bazolanda biso Joël photo mbetenge combien la biso na c'est rozolanda biso vraiment mbote sikoza yebisa biso non makambo prophète le biso eza bongo do ba mise baza basi ndumba ne prophète le bi mettre une question et dit nos images tout na question n'est pas ya Waiza pepe mokoni waiza to retourne motuna oyo to même question to le biboué wenge musique au babeta ki le 30 juin et puis presque tout le monde na diaspora baboya ki likambo yango et salema mais pourquoi bino déjà botelé mela ki ozali producteur té parce que bango babenga ki bango basa musala pona ni boté mais producteur lelo bozoté mela ozali ba musicien basala ki musala na bango poye mtaluka makambo. Merci maman pour la motuna na yo. La première des choses na ça bande ko zali que concert ya wenge Chilombo azako loka tout prêt à justifier mandat na que ça quelque chose pour na ko ça de nangate phrase wa talbako azo nga justifier bilan na non. Bilan ça la déjà ils la négatif et ça la positif déjà. Maintenant faut que ça que Félix azako lukane bilan na ils la positif. Pourtant justifier un débat. Il y a une époque nangai le parc que na coupe du monde. Yanga misaka 2 millions de dollars. Quand pour un match moko a misaka 2 millions de dollars. D'ailleurs dans fond la parenthèse tant pour faire dans ce cas moi bien non quand on soutenir va faire DCT au moment où tout ça va congolais biso tout. Mais frère Desi va soutenir Kaya na malobate na plateau boy. Ma pinga va soutenir Kaya na Minduki. Bopesa ba Minduki. Soda zo ke no bunda bana na ebalia kate bana batanga kate. Futa yembongo ya malamu. Pesa yi Manduki soutien ya soldat yango wana. Soutien soldat les gars na TVT biso te yo lobawa na zo soutenir faire tout ça la ba marche ne na mona ki de Guignon fait bah ça marche à la bien avant bah Guignon ils ont confirmé les adjectifs qualificatifs ils ont marche bah bien ça qui bateau à soutenir FARDC ça sont des aventures la comédie bon il faut soutenir FARDC au moment où président de la République mais ça attention Waiza Koloba pesa bien
sozo ça likamanga na soutenir na maloba ezape courage pour hôtel maba continuer sur ko bunda pona l'armée ne ngona ce qui concerne à Wenge to soutenir na maloba oui et to remobiliser ba la concerne na bango au match ya Léopard to soutenir maloba oui et pèse bango makasi mais armée a bon côté armée ça te que yo lobby kuna zuma makasi te face à la bibundeli mais au moment où président son préfération ba 600 voitures 4x4 autre bien la communément la Congo ba Jeep eux ont coûté et c'est combien de millions de dollars au lieu qu'à soit moi mais maman armée a payé sans côté tant qu'ils ont préféré à plus de 10 millions juste pour l'accord il y a papa qui était là ba mausolée armée zéro côté c'est la ngai peuple na soutenir na maloba tant qu'ils ont pour un match il y a Léopard 2 millions de dollars match moko 2 millions de dollars entre temps ba soldat bazwaka 100 dollars la futa ape bangote ancien soldat ba kufa po batika basi na ba futa bango 34 000 francs congolais pe bazwa ngo pete ils ça combien pe biso na to yeba 10 dollars ba 17 dollars so mutande ngwana azotala ke ya ku ndeko ne camarade na kufa bana na ye ba souffrir et bozoti na ya kende eloko koleza te maya komeleza te bindu kezate en face na zone na battement bazali bien équipé bien motivé vous pensez que ngai wa izane soki na lobby bongo à la plus ba ko makasi na wana comme théâtre comme comédie o bango balinga basala makamba wenge na zonga pa na ina wamba wenge toyoka phrase wana mingi ke no ba mise bazali basi andumba mais déjà to ke to zonga eza nango musala ya mutu sala kindumba est-ce que kindumba zelo ka malamu déjà lo ka boso tindumba zelo ka mabe mutu sala ndumba za eza mabe parce que tango zo pesa ngo exemple ba mise bazana bango basi andumba mais eza déjà connotation moko ya mabe le soki babengi yo kozali mwasi ya ndumba na respect na bango basala kindumba eza vi na bango mais déjà c'est lokola mabe donc de fait baza déjà lokola basi ya ndumba à la base déjà eza déjà mabe par contre déjà na makanisi wana ndenge ya lobi déjà oto ndenge bato balobaka ya mibale bango baosala mosala na bango na situation ya Congo oyo toopase lelo on ne peut pas avoir mutu moko azala mosusu bazala na gauche mosusu bazala na droite. Ouais. Il faut que tout le monde azala ensemble nsima ya peuple. Il faut que biso tout oyo baloba moko et loba moko toloba ezali nini l'occupation rwandaise par l'impulsion de la communauté internationale. C'est ça, il faut langage, il faut que le Congo soit occupé par les Rwanda sous l'impulsion de la communauté internationale. Toko qui n'était que à gauche, à la droite, c'était les moko yango wana. Ba wenge ba osala musala na bango pourquoi ba combattre bozoloba. Nga tuna question. C'est toute une question pourquoi vous téléménaki pour aujourd'hui déjà presque minutes nous sommes tout obi pourquoi mais tout téléménaki bango tout téléménaki bango parce que carrément producteur mutasala kiti mais tant bango balabi kezali concert wana pour la soutenir FARDC biyo mona ki na concert wana tant momo pour na FARDC le bamaki que vas-y attends une minute de silence pour na FARDC basala kiango yo so mona ki leader moko na bango nyo swana oya ba miyibi wana ba wera ba jibe au moment que tu as un mot pour la FARDC, attends un moment, on a le bac na concert. Bon, on a traqué mon matin, peut-être on va traquer avec Shanghai. Que musiciens mon non, tu es à pour soutenir FARDC, bon bateau ça, un mot pour les FARDC, c'est ce qu'on a comme matin. Et ça dit tout simplement pour distraire la population, surtout la journée symbolique. 62e anniversaire, oui. Symbolique. Et Félix a bafoué en or, limisanga maman. Oui. Et zali journée oyoyo, pays n'a payé la ksakabakas, on a armement la bango. Oh non, RDC a payé un embargo, mais voyez ça comment ils ont soutenu embargo continuer. D'ailleurs, il y a une nuance. Pour les bisanga na chité wana. Et que son abisso ne me soit au sala. Na ba ne voilà na bisso. Et zali te que ba téléménaki RDC et embargo continuité. Les années. Et zali que baboya qui parce que RDC ngaka soma il y a des ils ont ba armes mususu avant son bango il faut ça ba certificat nango ils ont ba procédure à sala. Maintenant RDC ngaka qui ne se sont aux nango asoma kayango lokola ba tinyo so sans qu'elle ka ba certification sans qu'elle ça la ba norme mboko boye. C'est ça l'on va bloquer te ka soma armes nyoso kalashnikov pistolet te ba bloquer wana te embargo wana za raté.
Merci Waiza. Ok, merci de tozongi prophète na moneza makaba komi penza ebele to pese maloba. Oui oui. Nalandi ndeko Waiza ndazo ba. Voilà, pardon prophète avant lobana bongisa ba question no. Balandi Diamanoir TV o bazolanda biso partout. Émission ezara tellement matata ezosenga j'aime na yo. Partout sikozali tiakara j'aime na ces émissions tant ozolanda bandeko. Tia j'aime, tia pena ba j'aime ebele et puis pour partager vidéo ndeko wambalelo yebisa bango mbango ba j'aime. Prophète malobe pa ina. Nalandi ndeko Waiza ndinga lobi keno ngana ko loba tekno peuple à soutenir FARDC. Pour tout soutenir FARDC, il faut minduki. Ozomona déjà il faut Waiza za intellectuel a yebi déjà moni bazoloba soutien. Soutien même na maloba montako soutenir yo. Soutien même na finance montako soutenir yo. Bo les venanga propre Joël photo mbetenge à cause de la quelque part à les États-Unis. Na salelier mandaté à Western Union. Mais na lobika que non grand frère, on est du cœur avec toi. Et ça soutient la parole on a porté. Alors nos frères, nos papas, nos petits frères baza ko se retrouver kuna na este bazana besoin ya soutien même ya parole na biso ba moni puisque place bazana baza pe na ba téléphone er moko pe bazo sa ba vidéo mon vidéo réseau pe que j'attends batali azoko ta pe YouTube tala peuple zana sima na biso puisque peuple a commis na niveau wana ta osomba arme ndenge ni pour à soutenir bango par armée. Wana côté wana ndeko Waiza lobi bien te. Donc peuple jamais koki ko soutenir FARDC a somber bino minduki apesi bino. Et puis problème aux hommes peuple mutasomba. Yo lobi que non peuple il faut soutenir bango, il faut soutenir bango, faut soutenir bango na armée. Bon peuple mutasoutenir na somba minduki. Mais yango na zoloba bango bazana besoin de le gouvernement bon ba olia ba 10 millions ba 400 millions ya 100 jours. Kendawa. On s'en on Ndeko Waiza. Et là, comment il faut comprendre que non? Ce qui soutient le peuple exaté. Soutient ni peuple. Waiza malobe ka motivation ya maloba. Bon, puisque ça combat. Baza juste Waiza tika ya muninga loba. Oui. Motivation ya malobe ça la bien. Oui. On est derrière vous. Toujours soutenir Bino. Oui. Ozomona. Oui oui. Oui, soutien ya malobe za la konde ko Waiza. On est d'accord na. Les lotang tozolobela embargo. Il faut comprendre que non politique ezokini. Problème il y a RDC Zani. Problème il y a RDC za Rwanda. Non, tout d'abord. Problème il y a RDC za que non, puisque les occidentaux basent derrière Rwanda. On a intérêt na bango quelconque. Mais maintenant, au fur et à mesure bazomona que non, ba la combat de loin. Tant babandi ko remarquer que non, RDC a commis ko repousser équipe oyo bango bazo soutenir. Mais maintenant, il faut baser la bino ba précaution moko boy pour na ko affaiblir bino. Nyo sonné photo du katoyeba. Vraiment. Pour jamais bakope ça RDC embargo na ta oyo. Tous voient exemple la guerre résolu awa na Ukraine. Les deux pays wana na embargo. Merci Nayo. Merci Nayo peuple na moni tension radio mata. Tozo kene po na kata Diamanoir TV na ngonga ndeko Waiza to retourna yo motuna surtout pour na bino ba combattant. Question ezali et pas na bino ba bundeli mboka. Bolobaki bana impère oyo bazoyemba lelo babimba ki ba chanson patriotique et pourquoi lelo botelemeli bango pena makasi bolobi ke concert na bango ekoki kobeta te biso banane bino ba combattant ba résistant. Alors na lobi bien na préciser ki bien question na ni bandeli alors que il y a de cela une année oyo to monaki awa na diaspora bo soutenaki makasi bo soutenaki ezali bana impère bango nyo surtout bo kumisa ki bango na ba ezali ba émission bozalaki ko ça pourquoi? Bonne question. Merci beaucoup. Si on a tourné qui biso banani, c'est parce que ba kanisa ba combattant ils allaient biso to sala ba vidéo biso ndé ba combattant. Ba congolais diaspora. Ba musique ils a biso kakate. Les plus grands combattants, je l'ai toujours dit, sont dans l'ombre. Ba bloquer musique ils allaient ba congolais pour nous boyer éviter. Ba on va plus dangereux que tout les ganga. Le temps où tu as fini nganga zo silikanga okanela nganga salaire. C'est aux gens qui bateau. Si on a combattu la vidéo, tu as commis 50 idées. Mais si on a un concert, il y a un team, ça le 28 février, dans l'Arena.
Au moins, tu as plus de 3000 à 4000. Fallait poupa. Au PC, comment les antilles? Ah bon? D'accord. Toujours yo kali kambute. Moi la papa Faustin comme en timba. Donc ce qu'on t'a dit nombre ya bato babimaki. Ça dit bato moi ba ça qui action on a mo kota ça la vidéo ça la ki wana. OK. Ba concert mo la neza la ka annuler et ça la kakate bon monde bato ba ça la vidéo. Par là on a profité dans le bas merci. Merci la diaspora consciente et on a tenu que biso banane. Parce que un combattant, c'est celui qui veut un changement positif dans le Congo. Il y a un combattant, parce que partout dans la gauche, on a raté, nous sommes casquette, mais un grand combattant. Mais babima kara mingi zo musique me beta. Mais ceux qui politiciens y na y atamboli na garde di non babima. C'est là. Mais ceux qui babima répété. Parce que la paix bimate. Mais ba yebi bango kara kena oye yo kansa kara député kasona qui avocat sona mais un grand combattant. Bazé belé. Oh non, pour nous botika la policier bayaka. Na na aussi amona un politicien a wuti na Congo aye ko sa conférence awa. Depuis to peksa musique. Tout ce qui est calme. À part n'enge peuple mon conducteur yambaka muzitu. Ah bon divine bino. Mais ils allaient errer tout ça là quand tu présentais en esquisse. C'est une grosse erreur. OK. Et la vie c'est comme ça. Au Kokoya, au côté élément, c'est comme ça la vie. Et cause à la grand, ils allaient reconnaître erreur na yo. C'est par là par moment cause à les grand. Et à part que ya muzitu politicien nini ya bango ya manganga mpona so monaye aya à ça la conférence tout que par là non. Bolanda ka mbisa botika ba politicien. Non. Makambo MPR, bana MPR tout soutenir bango et puis tu continuer à soutenir bango. Ah, mais pourquoi vous boyez ce conseil? Mais écoutez, nous avons au moins 200 quelques pays dans le monde. Est-ce que MPR on a su Québec na Russie avec ça? Québec na Djibouti, Québec na Bulgarie, c'est au Kenya, ils ont fait tout. Québec na Roumanie, Québec na. Oui, ça dit que c'est exactement la carte émission dans la Dabis. Héritier à Kenya, il y a combien en Espagne? Est-ce que tu en as quelque chose? Ah d'accord. Mais il y a plus de 200 pays dans le monde. Pourquoi Bango Balingi Kaka, Belgique, France, Angleterre? Moi je sais pourquoi. Parce que bah que 3 pays dans l'OTAN, ils allaient sika congolais, pas congolais bah tellement makasi. Et ils sika où ils sont là que Mikile à la Mikile. Dans le but que l'Allemagne a pototé, l'Allemagne a dans jusqu'à Mikile. Suisse a souka na poto. Mais c'est la diaspora congolaise c'est ça la makambo. C'est pour cela que 3 pays, il faut que l'Oyenge zonga, pour parce que la seule opposition est la Congolais et la diaspora. Mukoto Kanga Munoko, Mukobato à l'aise. Et bien, il est très bien. Moi, on est ensemble. Bolivie Sabiso, et Zambie. Merci. Ouais, prophète sur le ngaki obaki ça va na tuna question ya basai na nzambe na o waiza lobby olingo longola nini basani na o waiza lobby donc madame Mumba na sepeli vraiment donc ozala na ndeko waiza face donc pour ils représenter le cola ba combattant diaspora et ba combattant té tant na zuyo tant to ba pasteur soki il y a quelque chose qui se passe na ba pasteur autour na ngaki pour toujours retourner question à pasteur toujours oui parce que madame on va soulever question awa il y a diaspora bino ba combattant pour empêcher qui ba imper ba betati mais ça tombe bien de na jus en face na ngai pour na se libérer un peu ah parce que ça makambe vandi omoni lelo tant to lobelaka RDC des ordres partout madame Mumba lelo congolais azate ba comment on congolais le quoi mutima wa sakana na ye tout le monde est là, la liberté à coller dans les médias, pas le baba n'importe quoi. Mais il y a des gens, autres qui non, docteur, licencié, na congolais bazali. Mais aujourd'hui, la diaspora congolais, côté à combattant, les lozomona, il y a aussi ce qu'on appelle la haine. Et ils ont combattre. Contre ça rendre zali, madame Mumba. Un ne peut pas la lingaka oanate et zali na kati et puis quand on parle du combat surtout tuni bilan ya combat négatif azali bosso na ngana lobam na marché ba monter négatif pourquoi les lotang ozo telemela mutu que non yozo travailler bien té yo moko il faut la exemple principal bosso peuple
les lots non les combattants bah comme bah on la musique non musique bah binisa bana bah binisa bah danseuse bien té bonne éducation à ban mais aujourd'hui eux-mêmes est-ce qu'ils sont capables de venir s'exprimer devant la télé éducation à ban na biso zo be ba pona bango les insultes combien ça la kabongota nous voyons le combat ici combien ça ka raté bandé pas ba congolais madame Mumba mais vous insultez Bou, parmi bino bato ba finga ka bango mais bozawana boza ben capable pour boza ba lâche ozo na kaso na telemeye na biko finga la tête bato nyonso baba contre ngai mais c'est qui insulter boya bi bango très bien alors si quelque chose ne tokolo ba combat et ça bien structuré bien organisé pourquoi de ne pas s'organiser à cause de la réunion non l'union oya groupe à bato Belgique ba ok bien té pour nani pour l'éducation tout ça na besoin changement à Congo. Sauvons le Congo, continuons à soulever. Tout qui est malin, mais nous voyons. Ça va clair. Natia majorité, natia bino nyonso. Muyaka moko finisa ba yaka nyonso. Mais muyaka moko nani? Ça va clair. C'est même malembe ouais, ils ont tout ça question. Toujours qu'il malembe. Merci. Toujours qu'il malembe. Oui oui. Tango na zolo ba bato bazo finga. Oui. Tango na zolo ba na diaspora bato bazo finga. Nazo tia déjà. Naza mosala nzambe. Tozo yoka prophète mosali. Voilà, ba komona voilà. Tanga ba kombo. Lelo voilà. Boketu ayambo afingaka. Waïza, il est en face de moi. Il insulte aussi. Avant la pandémie, c'est quoi ça? À niveau, il y a Waïza un intellectuel. Quel que soit Kandé Mathieu, au Kofinga, tout le bino, déjà la fingi bino, pour naïe bino, après mission, non. Et ils ont quitté ça yo. Et ils ont kaka kunate. Bino nyon, tout bozo landaline moko. Bozo pesa sko banana biso. Éducation année. Quel exemple? Bawana miyibi bino batako finga. Alors on est où? On est où? Merci prophète. Waïza bongisa qui m'a bongisa zo pe mama lo babiso to tuna question to lingi pour répondre. Waïza kota no koye. Bon. J'ai orana bisayo. On m'a finga na yo que l'on pas Etienne Tshisekedi. Mais il est déjà mort. Il est mort. Au cause de Tienté, l'exemple quoi ça vivant. Kasi Waïza mdala malobat. Ayoka, merci. Tozo yoka. Aïe Etienne Tshisekedi dans la scène ba finga ba crapaud. Na IDPS. Non pas na yi. Yami balé, d'ailleurs que l'on pas Félix tanga benga ba nyanga la kata bandoki. Skonanga na Félix. Na lobby juste comportement. Quand tu traites de lâche, c'est quoi? Quand on te dit sur ma lâche. Oh. Na lobby na lobby comportement na bino. Malembe, tant que vous êtes des lâches. Vous voulez que ngai nazali bien éduqué mais tiki on a plateau bien nga lâche. OK, combat kala tant aussi ça, lumel bena église na mne kwei. E bo ben ba to voyou, ba voyou te. Mais pour te voir la boye, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice vie na bango. Les lots comme aucun a cimetière Maramba Congo, aucun a fait Maramba Congo, na salon de coiffure Maramba Congo, aucun pas Joël Mbeteng et Kuna Maramba Congo, aucun partout Maramba Congo pour nani parce qu'il y a eu des gens au bandima ba imposer ni et pour la imposer leur quoi na sera au Kenango lumbe moité faut que beta bango. Et puis j'appuie ça. Ne ba beta ba tunazo sepela. Nam dana ko finga na o sepela. Parce que yo so parce que yo zana mwasi na bana bazali vivant. So que so la bana matungulu makambo zolo ba oyo so ka makasa o beta yo. D'autant bo ya na plateau o longa na ndako la pe chemise pour repasser pe yango pour ya o cracher na makambo ba o sala. Oyo lelo tala banda mukile zala mukili. Il y a aucune diaspora dans le monde dans la conscience du roi à Congo. Azate. Mon côté. On peut permettre rien là-bas. N'a permettre yoté. Ah aussi ça. Aucune diaspora dans le monde est consciente comme le Congo. Parce que ce n'est pas facile bateau balula la musique. Le col a biso ba concert et beta ba le col a concert en un clé de bateau ba comme Kuboya. Oui bateau bon ba yeba la musique ba combattre. Oui ba no tangle ba. Oui ba
Tant que tu as mon frère, si tu vas penda boy, il y a qui na combat tout ça ordre. Il y a besoin de ça ensemble. Pour aller dans le désordre de Bimara. Est-ce qu'on va vendre? Et comment bien? Comment ça va avoir répondre? Vraiment, tout est mawana te ouais. Non, c'est pour la c'est boy. Partout si gaba to bazali. Ba problème est raté. OK. Business to ko ça la ndenge mon côté. Bon, gauche droite. Mais vous ne pouvez pas réduire notre combat. Les combats isolés. Il y a plus de 10 millions de la diaspora. Les combattants, la musique. Bango ba comme la préfecture musique monnaie raté il y a Moïse Mbi il y a Gege na musique il y a MPR ezali ngai kaka te muna komi eza boke tu te zoro te intelité ezali bana na biso bazu relève ba récupérer bitumba Coutinho Fernando le premier le plus grand combattant Coutinho Fernando le premier combattant R. Vraiment merci Ndeko Waiza prophète ngo ba access madame Mbana ko ba boy pour na toutes nos questions nomba momé mais aux minutes 4 minutes on a tout une question non te. OK loba. Au moni madame Mbata to lobela combat bandika sikota. Combat bakolo combat eza banzenzalando baelinzenzalando bato penda ba fondé abako kombe bandeli wana. Ozomona. Bakolo combat bango wana ba bandi penda combat na mboka. Mais moni lelo tant tozolo bato bi que non. Comme ici, il y a les autres combattants. Ce n'est pas des insultes. Madame Mbata, tout le monde est là pour ça là. J'assume mes mots. Dans le Bible, comme ici, il y a des combattants qui sont des lâches. Dans le Bible, Madame Mbata, dans le Bible, comme ici, il y a des combattants. Les autres combattants qui sont des lâches. Donc, ça ici, bangonio sont tout. Comme une partie. Il y a des combattants qui sont baza. Donc, nous sommes des phénomènes au salama. Mais mon côté, à la capacité à côté les mains, à pas le baquenon, manière robozo memela, bongo memela combat place bo baby c'est le compte bandaki bandakala. Ah d'accord. Peuple congolais comme on a commentaire. Lelo. Tobandako yoka biso nyonso sokoko na place to le belakino sovo le Congo ezaki sovo kokoko Laura kokoko Laura je sais pas son nom ezaki yeye tozo yokai mais aujourd'hui tu peux découvrir il y a des mercenaires corruption salamina kati batanga kutu kombo na pe waiza pa ya kimbongo. Mais malembe koke na sujet na nuté oui. Madame Mba so toke na ngoka. Mais na yope voilà yon abina yope na binope na kati basali na Nzambe boza parmi na tuna ka mutuna na ngambala mo parce que yango na ndoze na tuna ngomena ni nalo. Basali na Nzambe lelo bozali parmi batu oyo bazo sala ke Congo ya avancé te. To yamba ki major to pese mbote major na États-Unis major Mbanda Tito oyo azana koleka na Diamant Noir TV alobaki boy alobi ke lelo ezosenga ba action pona RDC etelema mais bino basali na Nzambe bozote ya bisote makama mboka ndenge tant msolo biki ba combattant bazosala ki makambo etambola bien te mais bino pe basali na Nzambe bobomi po ezali RDC pourquoi ezosala mabongo surtout côté na bino te madame biso basali na Nzambe ndeko Isaboya kilika général biso basali na Nzambe to bomi Congo ta eza mbala liboso tina sala émission o tozolobela Congo na sala émission na Maître Chula Mboma 130 kilos tout le bien toujours Congo pour tous on a besoin d'un changement total mais tant que on a que non quelque part et ça quoi avancer puisque il y a des basala Nzambe où il y a gouvernement il faut tout le baga bien et ça na basala Nzambe ya gouvernement donc bango baza wana pour na gouvernement gouvernement pesa ka bango 10 francs moyen bango ba binisa exact pour ba sexta pesa bino ba champion hein. Malgré que côté ba combattant ba mtu bazoza ufinga mais côté na bino sex step tozo mona ezo tambola na ndenga mukete kaka ba pasteur ka kongote pasteur bino te poto awoso monike non babi bakangiye mais que ba pasteur kaka bino bi oti ba combattant biso to tuni ba pasteur na lobi puisque son na ba combattant tombe pe bien waiza sans face na ngai il pas il dalanda ki message bataki pina combat waiza pa ya kimbongo sikoto lobani mato na biso yoki na peuple mokonzi pe ya zaki aza mercenaire
wana ozo sala wana ozo répondre Waiza wana to yana ngosima yo répondre biso ya yo ya basali na nzambe ya biso madame Mumba déjà nga na tambola correct droit tango nazoleka na pona ti ya liloba nzambe na bikino na 6 côté ya liloba nzambe na kangi bible na tsela lipeka ndako nazala mutu moko te ote bo omoni nde nzambe non nazwaka pe parti moko te donc parti pris ya mutu te nazaka toujours na katikati soki lelo bu na moni ke no te soki lelo na moni ke no te madame Mumba peut-être a sale erreur to akoti na parti politique mo bwebu donc na loba no carrément que no madame Mumba au défense là zongela nzela ndenge na lobeli ndeko Waiza a défense là bazongela nzela voilà wana ezaka pona Waiza ndeko Waiza na makambo o prophète alobi surtout côté wa sai na nzambe yo ko kolobani bon na on informer d'abord ndeko nani pona mbongo pona mbongo tant on beta masolo ya ba mercenaires na kati que ba mercenaires ba ina kado ba ne biso ba combattre ba mercenaires mais combat ba balien mbongo Waiza o ka communauté maintenant to comme la question na te to ke na no to tout na ngobotika na une question je na comprendre que vous en a problème vocabulaire on va placer moi un mercenaire voilà mais na sungo na comprendre quand même mais le kambolo ba émission ba Holanda vraiment ba Holanda bino na jamano mo akate ya dipo to yo kabino comment expliquer abi ki biso ba mercenaire un mercenaire ça na musanga na sala donc yo expliquer ka ko yo voilà pourquoi on a ba non aux ana problème vocabulaire ye kuna lobi côté lâche côté ba vocabulaire te yim tambi que non ba le sokora ba ki biso ba mercenaire te sokora ba ki boye que tozwa ka ba mercenaire na ba conseil bango ba sala ka ba sal boulot so yé le ko la maîtriser na dossier ta yebi na été te ka mo na mercenaire te na lobi na lobi muninga loba prophète muninga loba oui on va ça les misoter tozo yoka yoba le bandi voice naza agité te to ki malembe mutu na bino sokoko akoyi na yebi ete bozo mais congolais bozo welela ye mbongo anga pesa ngai bino batu bolia mbongo na ye bino batu bolansa ye to yebi à travers bino lelo zo ba mutu na biso edine image na zo bino edine zo c'est quand même to yebi et comme mutanani mais madame Mumba mutu na bango azo pesa ngai to yebi ado yo boye OK si to tikala omona ete to yebi pa na bango ya lora sokoko sokoko ya lora kokoko bino batu bimisi donc makambu ya ngana tunyo makambu keso to tunaki na bipona bango basai na nzambe tongo ngolo bokolo bani voilà ya on a to cité tango ya le bina biso ke pourquoi to mona mabe na katsa komba to ko akolobate o ke to zali na biso to za capable to lakisa ke no wa ke mabe o ke malamu to ndimi biso to finga parce que mu yakamba ka finga mu yaka ba nyoso sko yé soit disant musala nzambe tango tunya makambu ya ba sex tap na bango. Combien de vidéos salées pour attaquer la sexe à pasteur? Plusieurs. Nous avons mon côté. Ah, on a vidéo, ah, une émission, ah, prévenez, bandit. Ah, si, ça m'a l'oba, comment papa y est pas au commun? Une émission, ah, il fallait que on bosse d'abord condamner. Sans acquis justice, il fallait que courage aux une émission. Il y a condamné les combattants. On dit que non, il y a une partie qui est à la malamu. Mais au lieu de courage, il y a Kolobé Lawana, il y a raté. Mais tant que tout le monde pasteur, sexe, aventure, la première des choses, il fallait d'abord qu'on reconnaisse Yango, qu'on condamne Yango, après qu'on soutenir les Arabons. Yo ko ya ko batte ko ya Kinshasa, bazala Kinshasa, bazala ah bino so semble la nzambe moko. Ko ya Bible. Bino tout semble les deux de la Bible. Bino tout côté sika moko. Donc on comprend maintenant que place union sur ma base, s'il y a des faux, il y a des vrais. Mais na retourne à binoka question moi moukou c'est par deux Waiza na katio maluba eza question mo beaucoup répondre ngata na 2 minutes na banyo pa Waiza ceux qui tolobi toloba eloko moko oyo combat lelo peuple congolais zolanda bino bazo komona ba commentaire o combat esala ya malamu pour avancement ya Congo toloba peloko moko oyo basai na nzambi basala ya malamu pour avancement Congo toloba mais déjà côté ya Congo il comment avec nos bilan pour na combattre un bilan ya combat ezali très négatif oui so ka bilan ya combat ezali très négatif. D'abord, ils allaient reconnaître Moussa Batpasali. On a une musique, on a conscience au Congolais comme on a l'élo. Zoua Congolais en 2009, na Congolais à l'élo, au moins n'a rien à voir.
Sur tous les plans, éducationnel, sur tous les plans, quand tu as famille, quand tu as foyer. Mais c'est un exemple palpable. Exemple que les Congolais, comment la conscience, les Congolais, comment penser pour n'importe les Congolais, comment comprendre que vaut mieux pas à cause de ça, les lots banana biso comme qu'on soit conscience na bango. Les lots ba couple les lots et comment qu'on va na kimia, comment qu'on kota. Les lots, en fait, nous on thème la plus. Les lots mutunyoso lisu na la plupart comment na mboka conscience wana. Diaspora soit conscience ya Congo pour na combattant. Et en plus, ceux qui tirent le maison mwandambu ya pouvoir c'est grâce à combat. Ni tété combat Félix ngazo mwandamba pouvoir moi semblant ya pouvoir. Donc Kabila ngaza tilelo. Ngaza la tilelo. Même to so la lelo si les choses ils ont bougé na Congo c'est grâce à ba combattants. Voilà pourquoi la musique ezonga. Or blocage de musique ezali symbole ya résistance na biso. Donc na mukuse combat ba résistant ba porter zali koleka conscience et continuer ba congolais sur tous les plans dans tous les domaines. Merci. Et pas ba basai na Nzambe. Et loko nini oyo voilà basai na Nzambe ba porter pour na pardon la katamke libisa même yemoko alors bien l'homme a ya Congo boy parce que ba combattant bazali avant 2009 ba pasteur ba bana ko la combattre alors malembe désolé non malembe les parole voilà toujours yo kasko na loba olobi ngalelo na olobela makambo ya komba po ya Congo po ba combattre bazali wana oza na erreur na moni que non oza combattre mais ngana tuni question yango na zo répondre madame Umba yango moni question na yo zo mbala moko na yi déjà tant on le dit que non ngaso na solo bela makambu ya combat bino so boza ba combattre pour ba pasteur tu sais pas ça le premier révolutionnaire Isaac Coutinho Fernando quand il avait soulevé l'histoire de sauvons les Congos archibishop Lelo est-ce que bino na combat pour reconnaître que non ça c'est un héros a commis Lelo a vu AVC na prison à cause ya Congo. C'est un homme oyo il fallait te soulever même comme on est le babeno qui non héros Esaïe pour y monter secouer Joseph biso na soye bien ngo après à cause ya Coutinho Fernando yango zo mona que non diaspora congolais et l'amoki mais maintenant grâce nae oui grâce nae mais maintenant les lots zo mona na combat ceux qui un combattant tellement bien bino ba pasteur bo sale lo comment te mais réveil ya combat ou tu pas na biso et où tu pas Coutinho Fernando nana côté mana combat ignorango mutu a risqué vie na ya koti kuna bu donc a secoué mutu no saïb a secoué donc exemple moko ezali oui voilà donc il est à ça ko la monter oh ngam na bana to ebiso kino sauver le Congo bozo ba bala na bino ba yebi ba ko maka ba ko na na lo alobi nanga ba pasteur ba sali so bo sis ne bo ta po bo ko ta la ki pasteur problème était so le bila ki problème izati ya mona préciser nga na bi so ko lobi bino ba pasteur bo sali ni ya mona lobi peut-être ozo comprendre non histoire à combattre mutaza pilier ya combat c'est un pasteur. Merci. Les Coutinho Fernando ne m'ont soulevé afin que diaspora congolais oyoyo ils allaient veiller à cause de Coutinho. Les lots, on s'est trompé. Oh. Mais prophète a dit que grâce à pasteur Coutinho, les lots combat est juste sans. T'es assez trompé mouké. Nani. Les Kambouté wa isa comment on tika muninga sisa. Non, oko lo bate tika muninga sisa malo. Ah yo mo pesi maloba. OK. En fait, dazota la. Ata yo zobo ya menga na pesi loba. OK, merci. Na autant lo bango awa le premier résistance Coutinho Fernando. Oh. Oh, je rejoins regarde. Malembe. Soko zongi tala émission bande l'émission tant so bano yo kanga été autant lo bango c'est aussi si botala lo bango partout même temps na kutana ene dernièrement na ivri na yebisaka yi archibishop na yebi mais nuance ezali boye ba congolais ba telemi pona Coutinho te c'est ça nuance ba congolais ba telemi tant que ko comprendre occupation eza na kati ya Congo na mabeta to comprendre que Barwandais mboka wana ce n'est pas que Coutinho mutasali ke batelema na Coutinho na biso ko ba victime ba congolais bazota la biso ba yebi soko nié Coutinho Fernando la musi ba congolais ke ba tonsi ba okamwa yo oh là là ba se belé même diaspora telemi pona Coutinho Fernando c'est ça là vous ça quand même reconnaissant Coutinho te
Tango, c'est le pionnier. Nalobi Tango Coutinho Fernando Azo Sala Sovo le Congo, Awa le Rock. On est allé dans est-ce que beaucoup plus à année bat comme la biso. Bien, c'était 2002 2003 na Congo na stade du 20 mai. Na nini na mateya o na kati bisengima na sala na kati. Oui. Après côté ya Coutinho Fernando bakanga na mateya te ya mukolo. Ça ça 10 ans en prison, oui. Oh bakana oui, na lo banayebi na lo bango très bien. Mais ba Congolais ba telema kate pour l'arrestation ya pasteur Coutinho. Et là il y a ça l'erreur. Yangwana. Coutinho Fernando le pasteur Azali le premier combattant ya ligne. Il y a époque pour époque à Kalabazala ba Vitaya Kanga, ba Kimbangu. Ba papa ngwanda ba ya nsima. Na sima parce que tant Kimbangu na mine ça fait le bilema kamba Kimpwanza. Voilà na exactement na RO na époque. Oui. Mutabali côté mais la ba Rwandais en face même de ce pasteur Coutinho Fernando. Ça je l'ai dit. Mais na poto ba télémité pour na Coutinho ni ancien ngwana tout ce qu'on comprend. Mais ça qui est pas encore récupérer ma lobana. Nabi omoni ozoni makambo mwa mingi. Awo totang le bikino na période wana. Et ça dit ba kimbangu ba babandaka babandaka tenga le bitolo bana période. Oui, kasongo na corriger pe na côté wana. Na période même ba kimbangu mutabanda komba eza Paul Fanda Fernanda. Naneni. Naneni. Na 1800. Na 1800. Na 1800 tiens. Naneni. Na 1800. Awa en Europe pardon. C'est comment le 1800 yo boy. Na 1918. 1918. Abandi awa si je wana to kanyango. Merci na bote bino mbale maluba. Muko musu si je wana. D'accord. To zongelango. To si je wana merci. Mela mai merci. Balanja Diamanoir TV pour bazolanda bino. Tokeye moi musika ngala tune bino likambo. Ya ba concert tout ça ndenge zali koleka na poto awa. Mais tozonga muko musu tozonga. Tozonga poto si sa makambo bolo beza très important surtout te ba histoire à Congo. Motuna ngai kozala mingi tozoba lelo to moni pe Koffi Olomide po ya linga ozanga te. Et puis on a linga otanga kombone mingi na mamba émission po Koffi mtatira batuka moto. Lelo na moni alobi ke bazo na ko Laurent Sokoko oyo prophète auti ko tuno kibolia kimbongo ngana affirmé te. Po wane lobi prophète mais biso toni question to moni Laurent Sokoko na Koffi Olomide. Balobi ke bazo beta concert awa na ba mikolo eza koya ba obeta concert ko lo bani na likambo wana pona justement so moni mutu alors ça prier na makamba Sokoko voilà bona misaba terme museza lokola offense eza d'être insulte teko voilà ko lo eza bien teko lo prophète que na bien dans ali lâche non na ko lo bango na TV teko bien lâche au grand mika na lobi groupe kolukate ko français même groupe ya bato na sengi bolimbi si soki toucha na sengi bolimbi na retirer tem na sengi bolimbi na sengi pardon merci bolimbi OK voilà donc mais bolingo nde yango Congo eza ini en fait muto aza ko s'appuyer makamba Sokoko ou soit azali en mèche na Sokoko ou soit aza ba raison moko x ezanga tina bato bavai na poto bayebi yango concert pour préparer concert nde basala mine ezaka ba une année 2 ans. Et yango ezali te rabeta pa ya jonga te ki oyina week-end on yo beta. Ça c'est un DD. Mais tout le monde sait que tu fais des coups de comme autant ce qu'on va te rabat Sokoko ba mo azali Koffi Olomide mutalo bikaze Koffi azali. Maintenant Koffi a Pamba. Koffi c'est un nul. C'est un nul, c'est un médiocre. Ça c'est pas une insulte. Koffi a médiocre. Au qualifié médiocre. C'est la qualifié. Je suis dans le but que Koffi Olomide azali médiocre, ça Koffi ngate parce que tant au monde a mutu, aza ko ignorer ba mort. Peuple ne a pas ko ignorer bango. N'avait mon temps tout traité ndenge. Tant aza biso au moins est-ce que 800 personnes ba kufa 8 millions. 800 000 personnes, 800 000 millions. Or il arrive une temps a mis sa livre qu'il y a plus de 15 millions de morts. Même Félix a le bien oyemo. Mais aujourd'hui on a en fait, Koffi Olomide babatuma we bazoya pona kopesa taga mes raisons parce que voilà yo kanara. Voilà pourquoi tu combats bango. Parce que Koffi Olomide lobi nanga na lobi mukile yo kanenge mon côté. Mais tant que yazo le kanate fazo le bakino 800 000 personnes bakufate. Ba wana balbani bomoni bango bango kuna. Bomoni Koffi Olomide c'est pas n'importe qui reconnaître que bakufate. Parce que bino pourquoi vous attaquer Rwanda. Ça déjà pour na ko laver image ya ba Rwandais.
Oh, bah, tout nyonso, bah, yebi qui baza kokufa. Mais tant que tu as bêta concert na arena na Laurent Sokoko. Non, en fait, Kofi Olomide idée à ça, on a yebi yemoko, même yemoko na suka vala la yebi qui a otikala ko bêta te ti. Mais pourquoi bazo ça là? Même ce musique ils ont na poto Kofi en bêta te. Oh. Oh, il y en a qui n'ont pas comme yo ça na de nga congolais conscient. Mais en plus Laurent Sokoko pekisa qui a baiki parmi battant. Mais Sokoko ça wana yebi que tanga pesa boke chumbongo atikala pesa nga enkate. Bon comme on attend ndeni boza parmi ba obi. Atanga ikombo na bilo mi balé, albi boye. Que biso to kenaka na Lisbonne, na ba combattant atanga ki to na kutana na financier moko boye. Après ça, 200 millions pour te sommer mindo qui toque une ko boma batna Congo pour nous ça pouvoir à Félix. Et ça, on va le coûter, mais on a rêvé qu'il fallait que ça. Mais ndeni attend pourquoi Rayo baza ebele pourquoi? Et là, voilà le bateau qui biso to kenaka Lisbonne. Attends parce qu'il y a na kata combat awa. Ezali na ba tête d'affiche. Ezate kenas dans relaxation nini. Ba grand combattant ba ndaka atangi Odombo atangi voilà na ba waya bateau que soka baby si match d'abord kombe ko koya a sale erreur que biso zaka ba étiquette ba baza makolo makamba dans l'ombre. OK ba simba ka koma ba bomba ba bima te na ba vidéo na lobi hein ebele ba komela biso mais il y a beaucoup de temps qu'on fait que nous préfère ceux qui plus de 40 000 courriers na concert na est-ce qu'il y a plus de 40 000 combattants oh ba iba ça ba vidéo non kasi bana na biso bandeko na biso na ba oyo kaka bazalaka na ba mais bazwa conscience wana grâce ba combattant oto lo ba vraiment grâce à combattant maman oui maman ngala ba tebele ba solo ba keto na aux 200 mais pas financier mais il faut battre on le ba le biso que ne prophète ba que to lia kimbongo faut que ta apesa nga moto ba que wezo mobali ba comprendre que tant to sala ba vidéo awa na cesse to ba to masola mandoki. Sote na kutana muta financer biso c'est que za masola qui toko pour recevoir mboka. Merci Elisa. Et là quand est-ce que là ça la matin jamais alors jamais. Donc ba kosela ki na ba yo makambo. Merci. Donc ya combattre etali combattre. Prophète maloba eza pa na yo na likambo auto tuni surtout bango ba combattre concert ya Kofi Olomide yo posa pasteur congolais tango zomona concert on a Kofi Abezer obeta na poto. Madame Mbomoni na question na répondre quand ndenge na bandela kio na bandeli na bimoni Matthieu chapitre 8 verset 22 zoloba laisser les morts enterrer leurs morts. Donc zomona tant tozoloba makamusu tozoloba pona Congo mais ce comme na makamnete ba musique moderne na ba musicien wana so to toucher bango po sujet ya Congo za na kati normalement on ko toucher bango te po izama kamuna bango ba yunga na badasuka donc izaka bango na bango izama ba Congo ba congolais na lobi so na répondre po sujet ya Congo za na kati OK d'accord mais maintenant au moins tant tozolo ba makamba concert wana yango mona débit na préciser kinga na bi mouvement nyons tout organisation nyons tout ozo sala ngo pona intérêt ya mboka il faut discipliner ça. Ce qui discipline les athées, et comme le locomotive, enfin. Mais maintenant, discipline par rapport à quoi? Madame Mba, il faut discipliner ça. Discipline par rapport à quoi? Par rapport que non, tant que tu as un combat, les lois te montrent ndekouaïsa na réseaux sociaux, tu dis que non, aïe le bela te karamanga te dopema pate aye couper sa message mon peuple congolais par rapport à diaspora congolais aye couper sa pensée na ye ozomona mais lelo sikoyo tant to zomona intel pour si je peux me permettre autant comme tant to mona makambo utoleka Laurent Sokoko na combattant moko des combattants boketu na l'autre là je sais comment est sonani oba le bakaza kenyan. Donc Kenny Iso commandant Iso liye kaka ye wana Sokoko achepe lisusu na komba waisa keno waisa pali ya kimbongo madre ba utamu makasi waisa pe azana lista bato bakenaki na Lisbonne kuna kolia mbongo uzomona omoni bokozo na bino mbongo na cachette mais tango boye na public ko na secret tango sikoyo bu mutu na bino bo travailler naye apesi biso ye abia ati aza mutu na bino
Laura Sokoko. Mais non, Azam, on a besoin d'Azam, on a bango. Pourtant, balance à l'aide. Bon, continuons. Bon, continuons. Bon, si qu'il y a Congolais à Moutouya. C'est quoi les rapports maintenant, ma Sokoko, on a peuple mon connaît. T'as l'histoire de Moussoudani. Té, il y a un autre solo, on a mis discipline, il faut ça par rapport à quoi? Prophète Malobano, to boto liango, to bombi en funa mbasi, mabolo bango. Bopi va Congolais à Moutouya ou Baolanda bino potango. Na Diamano TV. Mbasi mozongi la waiza, même bikamwa to le bilango. Ba Congolais balandi bino waiza. Pesa va Congolais à Moutouya pour atika nilo kwa moi. Pour la vie que tension et monsieur Silité mais pour la ngoma mote na ngana batu ya bande ko na est dans la phrase mon na lobaka yango soki ba congolais nyonso bazaki lokola bande ko ya est ne mboka wana si ebongane ki maisonga ina lobaka lisusu soki bande ko ya est bazaki lokola ba kinois de to perdre mboka na son entièreté donc on va te perdre dans nyonso nous sommes de cœur avec vous bino ba vrai congolais. Ce que nous avons Congo, parce que nous avons vu et tout le monde a comment malgré bazo boma bazo ça mais jamais au Seda peut-être que vous avez tu as Congo central il y a bandu il y a mboka peut-être on va bon tiba la sienne bino botika na bino mais ça fait plus de 24 ans vous n'avez jamais quoi abandonner mboka wana bondima toujours ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Prophète Namou na Stéphanie Maïmba, maman na Marlene. Vraiment, Maïmba Skin, Bapession Mbote. Ok. Mon nanga ya suka na pour na lelo émission Silité mais pour na lelo kaka. Pour na lelo na koloba boye. Na pesi mbote ya trop na basoda nyonso ya FARDC au bazakuna na est. Nous sommes derrière vous, tous ensemble Nabino. Pourquoi? Puisque Ezana Bandeko et Bele Batiki ba famille na bango, Nangongo yo, Batiki Basi, Batiki Bana, Bayebi Kutute, Mwasi na ye, na salaire ango ya Congo, oyo ya ba militaire, ba ayebi est-ce que ba fouti madame nanga, to ba fouti madame nanga te, est-ce que moi nanga zotanga, to moi nanga zotanga te, donc tous derrière Bino. Pour soutenir Bino, même dans la prière, même dans la pensée, tout ça, Bino, puisque vous savez la fierté, il y a un beau cannabis au Congo. Ce qui Bino, vous allez quitter, Ndemelto Yébité, actuellement, situation n'est pas la Kuna na Est. Vraiment, on est d'Iker avec vous. Mon Nangana Kolo Bayangwana, madame. Vraiment, ça c'est vrai. N'est prophète à l'objet que Bison, surtout, les Congolais, tous à la unis, surtout, les Congolais, Bolanda qui Bison de partout, Namo Kili Malanga, Blomi, Namo de beaux commenter, et Belena c'est. Pour continuer mission beaucoup maraboli va mkonini ba commentaire na c'est même côté à Waiza Mobundelimbo quand même côté prophète Mobundelimbo ka côté basai na Nzambe na c'est dit nos images merci na yo à très bientôt merci nos images merci parce que nzoto na ye pete lokola malemba kolina na ya diama Gisèle Umba kolina la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.